Visa do kangi misiki. Baba kangi visa. Fere kole kangi misiki. Nga Emile amemela nga fere. Ayebisinga, ayena kuteka fere. Emile alias, mais c'est un ami, un grand ami. D'accord. Amemela nga fere. Nga na yebisi fere nabi. Na rememo place moko. Il faut na vie, il faut na ba réseau. Réseau place na remema yo, na nazo bengelo mutu moko. Posa contact ne baza na cabinet moko balandela ba makamba bato. C'est pas n'importe qui. Na ko tanga ko boité mais no yebiso déjà que eza bato a pouvoir ouais en France. Eza blague parce que nga la robé terminé le moko bato wana mi balé. Bango basali de sorte que Macron aya paya Ségolène Royal pour Ségolène a mémaillé par François Hollande ba nommé Macron secrétaire général Élysée. C'est nga la Macron face à la président, a ko dévoiler te Macron na ça na politique mais na yebisa faire yango. Nabi il faut qu'on crée la garde fou. Yaka na bengi mutango ba solo linaye après kendo naye. Tout le monde a dit ah mon dit mais qu'est-ce qui se passe? Na moni événement monene que peut-être on a rien na ba bengi artiste monsieur libanda ba congolais ba bengi pe mususa on a katamboka mais biso tout ça moi le kumu na discipline ya ko sala mi beko na bino mais bo bengi biso de ndenge mo konzo na bino non bino boza na réseau te fu beaucoup na réseau bino boza na réseau te fu beaucoup na réseau bino boza na réseau te fu beaucoup na réseau alors na tuna ke réseau monini alors a sekingai kisi ya monene na ya muke ezala te. Arrêtez la musique. Arrêtez. Big up la famille, on vous dit mbote, on vous dit bonjour de partout. Vous êtes en train de nous suivre en ce net moment. Topesi Brazzaville, Kinshasa, Mbote, Paris, Belgique, États-Unis, Canada, Bisika Tubola, Nabiso, Angola, Topesi Bino, Mbote, Atro, en Espagne, Mbote, Belé. En tout cas, na Brésil, pe lisusu Mbote, Belé, Batibata, la biso de partout, Bozali. En tout cas, na Londres, pe Balobi, Batibata, la biso, na Suisse, pe également, na Allemagne, Topesi Bino, Mbote et Belé. Bienvenue sur Bollywood TV, la chaîne du moment, hein, avec l'animatrice du moment, El Gladiatores. Je suis la gladiateur en costard, autrement dit la gladiateur en cuir, autrement dit encore la boalisation, autrement dit encore la gourou du temple de l'intelligence. Mon amour, si ya vision banga état d'esprit. Tozongi, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans pour la Rolanda Bollywood TV, l'émission Nabiso Yasikali Sango. Tozongeli bango na nouvelle formule les gars et au sala qui togonne lengi. Tout le plaisir est pour nous. En tout cas, tous à l'ensemble et il y aura pas de souci. On est ensemble. Bango bakangi ba visa Ferregola akangi musique. Balobi le padre en mode coco taillé. Tozoe bate soki eza coco taillé to ezali kovo kaka ou bien ezali kaka crâne rasé tozoe bate ya faire rigola kombo nango nini po tomona ba mise mususu bayela biso ba coco taillé awa awa siko tomoni des padres bien kovo banini to solo lango mesdames et messieurs. Oh my God. Makambo boluka Nzambe. Tosolango, mesdames et messieurs. Alors, on a deux sujets sur le menu. Deux sujets au menu. Le premier des sujets est allé à faire comparaison ya ba tête rasée, comparaison ya ba kovo ya ba koko taillé. Ya fait rigola na ya evanjo pour la moni batu bazolo belango na ba toile. On a premier sujet. Deuxième sujet, zali affaire ba réseau. Quand j'étais du côté de Lubumbashi, na kota ki internet na monika brabeta masolo ba réseau. Na bi bon, tant na ozonga na ovandisa makambo calme na vandi si poser moto komi calme to solo lango. Alors nous y voici, nous y voilà, tozongi pe déjà parlé et toi na katia be ya banini. Et na zui temps ya ko se reposer hein. D'accord? Nazuta ko se reposer na pemi na vandi na laver na dame nazuta mangai. Alors siko na minute papa maman
On a repris avec les émissions sur Boalououd TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Nabisayo chaîne no ezo pesa batu trouble na tension mikolo lokwa chaîne no ezati. Donc voilà, nouvelle formule lisango. Tu la formule ya sika lisango. Donc en tout cas panza sango papa maman ndeko tata mwasi koko semeki noko bo panzamna sango ke El Gladiatores azongili ba émission. Tozongi siko on a parlé. Donc on va commencer à faire 2 émissions par jour. On a 12 heures bozu émission, on a 20 heures bozu émission. Ce qui moi décalage horaire et salami. Ou ce qui tozu moi contre-temps. Et bon, on remarque que moi contre-temps au lieu de 12 heures, tu as émission à 13, 14 heures, ça peut arriver. Vu ma kambutoza nango ya rosala. Et mais tu rosala l'effort, peut tu respecter à 12 heures, 20 heures pour algorithme lingara bon. Algorithme lingara respect à heure. Au moins na yepe au banda pesa makambo kitoko. Donc voilà, tozongeli ba émission mesdames et messieurs panza sango et bochi la biso ba like belé et ça la biso kitoko ne lengi to partager ka pe émission to yebisa ka pe bato ba kotala. Merci à mon vieux Janice Tantunga Mputu vieux abaki petite sœur Natala ka epi na partageaka. En tout cas merci beaucoup na bato tout baza ko aider biso bazo partager ba émission to aider vraiment chaîne mata. Et gladiateur na bino yeyo yami bali bazalagati et en costard na bino yeyo. Donc tout partager l'émission chaîne mata ba jaloux ba yo kasoni parce que bango ba ozelaga chaîne kitato limwa tellement tout te bango mal à l'aise n'internet bango ba lingi ka biso limwa. Alors talagaga so biso zati siko monite ke sala moi genre. Alors avançons. Affaire Coco Taï. Tout le monde fait rigoler bien kovo bien barbe zéro faute tona engaye ndena olela lipade na luki o ma be na ko sabinote sans flatterie style esimbi na ole padre sans flatterie sans kutunini o sans kutunini luko e vandi ferré et vandi pena c'est bon et vandi donc koko na simbi kovo e vandi zéro faute e vandi. Et puis si c'est la boucle d'oreille à serre, donc à quel style à c'est un style américain, un look américain je crois. Na mona roba américain mingi bakenda nango boy. Bozomona. Donc à quel nango pena kitoko et vandi bien zéro faute tonda, bien tête rasée et bien boucle à serre sota. Style et vandi ferre neti gant. Comme un gant, ça te va comme un gant. Donc c'est un style qui lui va très bien. Moi j'ai apprécié. Hein? En tout cas, je suis vraiment séduite par le style. J'ai vraiment apprécié. Et Vandi Ferry qui toko ya osaranati. Alors, jaloux sikoyo. Namoni mutumo wa moko azana numéro na komelinga tindelinga photo yo. O bakomi commande na livraison. Yem tatindelinga ngabi toujours bozo continuer à Rolanda. Ah, ba warrior. Est-ce que bokoki ko sala effort te? Bokipa na bino kama kambo na bino kaka. En tout cas na ebite. Faire ya bando kata kovo lelo te. Botala ba clip ba diki. D'accord? Émission moko sala na Laura tendance na poto azaga bien kokota ye na clip maboko pamba je pense bien son abosanité entre Gisèle Zina ou maboko pamba boy faire azaga déjà bien kokota ye donc faire est déjà na deuxième album na ye azagi déjà na style ba kokota ye et fanjwa ko mokata ba kovo katanga sentir que azumwa masse azumwa libundi ndako moza na courage okata kokota ye tala ere fanjo bandaka ndule tengo azaka kwede abanda omeka kuto kata kokota ite po linga isimbeti ere pena aka kwede wana za okangisa ka basuki po nzoto miki wana na kovo oningo bimalo wan soso oyi soso babenga balongola batsala wana obateka kika bongo azaka sama ntsala alinga bima bongo ozomona alors que Ferré les padres déjà depuis sans s'interdit azaka déjà na moi ventre au senti déjà moi mabundi tonda
Vous comprenez? Azara diamant ma bunde tunda mo nzoto evanda. Bozo ba photo ya kala botalati. Bobimisa ba photo ya kala na ba video ya kala ya Efanjo na ya le padre. Botala ba umi baleta babanda musique au senti que faire azari diana mo nzoto na mo mas. Efanjo azaki trop koede na ba début. Donc il pouvait pas s'hazarder au katara ba kovo erwana. Pona mikwape ni ngai simbati. Alors que faire déjà na deuxième album ari de na audace wana au katara ba kovo po yeba ki moi libundiza moi tête vanda. Et puis ça na ba kovo muso avocat en futa apena en forme nzoto. Sinon obimandire pigeon moko boye. Ba bois qui me au pombwete. Donc faire banda déjà mambo kata kovo ou kala ba clip eza ba photo eza binomo boye bien que c'est pas le premier coco taillé à faire. Ce n'est pas la première tête rasée à faire. Boye bien. Mais vous voulez en faire une polémique bêtement parce que makam na binomo na minito ezo pesati. Est-ce que Warrior na minito akokine kate ko se concentrer na makambo ya borango bobeta na Angola ni. Boza na concert moko na Angola. Boza ni lo moko na Dubai. Beaucoup na bino ko se concentrer na ngote, faut bokipe ka kovo ya ferry na veste ya pembe alati. Boza mona très bien que veste ya ferry ça n'a rien à voir na ofali alati ya pembe. Style mon côté et un modèle mon côté. Nga nazo kamwa ba débat oyo bino ba Warrior te mutu boko salango. Il faut bobeta ka kara. Boza batu bobeta ka kara. Bobeta no masolo ya Angola. Boko beta masolo ya Angola te. Bozo kipeka koko taye ya ferry vraiment. Ou alati veste ensemble à pembe. Mais en fait affaire tango alataki pembe na francophonie. Erazo yemba bandeko na biso ya estet bosani bino te tango alataki ensemble à pembe. Bomona yango te. Oh. Beaucoup moyen na ba sujet mosusu na polémique oso tali bobi mais ils ont mérité même pas polémique mais bolinka bosa polémique. Parle tout dit le mutu na bina oti ko la conférence de presse na Angola kune yokanite. Mais aujourd'hui tout le monde parle de Coco Taye à Ferry. Coco Taye c'est pas le style de Fali. Yete muta inventa Kovo. Kovo izala avant Fali ayeba ki bakata a Kovo. Avant Fali abengango Coco Taye elle-même existait ka déjà. Eza il est américain. Yo mona te ba catcheur américain minene na bazako kata ba Kovo. Kovo bokolo ba bandi na Efanjo. Kovo eza biloko ba américain. Ba style ba Kovo barbe na ba serso na matoi. C'est un style américain. C'est pas un style inventé par Wazola Succès. C'est pas parce qu'il y a ça avant Malamoko komi yaye, alors que style one existe depuis 1990. Les années 90 déjà ça existait. Donc yé a créé à raté. Et là moko aussi existe yé soka kati yango kamba mo photo tikeli yango koma nango yaye. C'est comme ça que vous réfléchissez. Un style que lui n'a pas inventé, le rôle yé a kati yango automatiquement to tikeli e komi yaye. Mais vous réfléchissez où? Les gars, vous réfléchissez où? Hein? Donc un gars qui vient comme ça, qui n'a rien inventé du tout, ni la musique, ni la style vestimentaire, il n'a rien inventé. Tout ce qu'il fait, ça a déjà existé. Il n'a rien inventé comme mode. Il n'a rien inventé comme coiffure. A inventé le côté. Artiste a inventé style, il y a coiffure, on a mon qui a Redi Amisi. Redi Amisi a Katasuke Tengama, première fois, on a pas Redi Amisi. Mais bon, peut-être il y a pas copier quelque part. Mais na Congo, à Moutali Bosso, tout le monde a Katisuke Tengami le roi et Kemo Pandi Redi Amisi. Lui n'a rien inventé. Tout ce qu'il fait sur sa tête, sur ses vêtements, il a style batubasi basala déjà. Alors, yeso ya ya sali yango, mbalama ko il veut se l'approprier. Le roi Kati Kovo et komi yaye. Soka lati kaleso, kolata kaleso et komi yaye. Yé mouta inventé yango. Mais vous êtes des malades, les gars. Boza na concert na Angola. Bobeta maso nango. Paulo tu dis la salle conférence de presse moko wa croyant que la musamakamu. Foin. Et yo kanita, et simbita, et betita. A salle conférence de presse sans Wazola Succès.
azobina 207 yakanisa soki abine 207 na conférence de presse nde epesa makambo epesi makambo ta epesi actualité ta conférence au Paulo Tidulu asali na Angola kuna epesi ta concert yango eza neti eza te ye moko mokolo nango azokipe yango te nazoyeba te soki ekozala te ekozala te ebino wana na actualité ya makambo kovoi feri il faut ozala kizengi bitanga soi po oya lelo kolobake fere alandi kokota ye ya wazola succès tango bokataki yango na mwani mutakipaki yango te bokati bakovo awa batutu bakata bakovo da ero basuki ese koli déjà boko kangsa pe na balox fere kokata na ye bien après ekomika a problème so akataki yango au même moment so akataki yango na moment wana nde tolalaki te atiki bino bokati bakovo na bino basuki ekoli misuku tuna basili eboti bokata ye kokota ye wana kan je crois na ba avril ou ba mars ou ba avril boy entre ba mars to ba avril bakata ye wana ba mars ba avril boy batutu bakata ye kokota ye époque moko na wazola succès ero basuki si eboti misu bakomo linga de alox bazeli bino bosilisi vague na bino ya kokota ye lepada ye pe na kokota ye na ye ememika problème donc pour na bino cela veut dire que soki wazola succès akati kovo plus jamais faire akataka su kovo te tia okufa donc ane nyonso okata kovo bolobaka alandi mwa nyonso oya okata kovo bolobaka alandi wana bokomi babete bolimbisanga wana ba bokomi soko ba dio penza. Alors Ferregola invité na Lubumbashi pour na obeta concert na stade ya TP Mazembe na circonstance ya match occasion ya match ozomona ke ngana loba elo moko na lobi Ferre soka linga balola efanjo mutu ao balole pena mutu bien soka alingi abalole fanjo mutu ao balole pena mutu bien touti komona efanjo awa na Davido bake na défilé soki ya amiri soki omiri soki nani bakangi ba photo bazo yambana bazo seka Fera ke na eka Lubumbashi ye moko kaka aniatika kokota ye na ye na veste ya pembe tala ndenge actualité mati koleka na photo ya Davido na Fali bozo mwana teke mo mbalo aza na aura naturel aolia bino kaka wazola succès aura na ye eutaka en s'affichant na ba star africaine ba star ya libanda aura na ye asalango atonga ngo bongo yango no monaka soka akutani na Davido bakangi photo esali actualité akutani na nani esali buzz mais pour ça la makambo ke netika affaire ye moko akika Lubumbashi boy sans musicien moko international sans Davido sans nani sans Asaki sans Barnaboy akeneka Lubumbashi na province akatika kokota ina veste pembe tala ndenge panzani buzz Eliena mutaute ko kanga photo na Davido ete ya binote marambo bozo comprendre te que le seul leader ou azana aura naturel autotika la na izaka mwa mbalu ebele kala te ba utubela taiki ye wana o akomo yemba banzemba nzambe je vais mourir dans 30 ans nani atinda kiyo ebele ba utubela lo taiki kala mingi ta to tika la ga na lepadre na biso moto na tembe moto ngengi dans la mbalu wana aura naturel Boko kende na bino ba défilé ba omiri ya ko ni ataka elo mona Lubumbashi toi internet elali Tala, ça c'est ce qu'on appelle wenge. Ça c'est du wenge les gars.
wenge tegala aura naturel bako sangana basali ba réunion ya ba internationaux yo frappé ga elo moko na Lubumbashi wa toi internet ekoti mobulu ngana zoib sabine loko bozo mona teke wazola succès azo mema biso ka mbangu na 2026 comme ça yebi ke année oyo makambo za na ngambu na ite akomo mema biso mbangu ka 2026 o 2026 c'est demain te papa ozo ki manini zala wana 2025 yo oyo ka moto pa les padres mamba 2026 totika ngona na année prochaine tozana 2026 non to komi angote Bétono Masola 2025. Oki manini. Ozo ki manini. 2025 yango na esilite. Ozo wela mbangu 2026. Ozo ki manini petit frère. Zala na noawa. Solola na maramba 2025. Solola Dubaï, solola Angola, solola maramba 2025 père. Oki manini. Tozana no na vesta pembe na kovo. Na 0 faute tonda yo kima 2026 poani ozo kima nini zala na noawa ipada beto don babiloko ça dit que mon ama yo senti que force nenyoso eyaga na 2026 na Stade de France yanga komika likamukira 2026 bon masolo 2025 e komi ngai père masolo 2025 e komi le mama na ngai Internet ekoti mobulu na ebisa yo indiawa. Mutu ana na province. Abetika kovo na ina veste pembe. Eli actualité ya batu bauti défilé ya Amiri soki ya Amiri. Oza ba signe attend de la fin théo. Bon les gars. Pour aller l'autre soukiawa. Alors le deuxième sujet, to continuer on a émission oyezo ya après oyo. Ya makambaba réseau. Donc, tout le belango na émission mosusu parce que ça sujet moko il faut vraiment tout panzango tout décortiquer donc ça nous prendra beaucoup de temps. Surtout le belango place moko na sujet oyo ça va nous emmener dans les 1 heure. Or biso na boalo TV boyebi moi 20-30 yango na ndezalaga idéologie na biso. Donc, on va chuter par ici. To kutani na prochaine émission là où on va maintenant parler de notre deuxième sujet concernant réseau. Réseau bataille qui bakota bakomo lela lelo. Réseau on va en parler. Tope simbote na Mave Coiffure, tope simbote na Janice Tantunga Mputu, tope simbote na Smoky. Voilà. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?